no bonso ba bozuli baku ya kolanda basangona bino olokota lingala obolingaka mingi babengi ngebeti ya mokolo ya vendredi 23 mai 2025 si maman tangonde bokozo ba détail. Bauti kolongola ba immunité ya sénateur à vie Joseph Kabila na plénière oyo semaki mokolo ya jeudi 22 mai 2025 on andela ya vote pe ba autoriser justice fongola ba poursuite contre ye ndenge auditeur général près à haute cour militaire à Sengaki bolanda ba détail na Purus Pembele. Etiamaki en place na plénière pour na kotala likambo ya réquisitoire topé mokanda Oyo auditeur général près à haute cour militaire à Kotisaki na bureau ya Sénat. Na kosengara levé topé bolongoli ya ba humilité ya sénateur à vie pe ancien président du Congo démocratique moi namboka Joseph Kabila. Pe réquisitoire ya procureur général près ya cour de cassation pour na ko lever bongo ba immunité ya honorable Lingepo. Bongo sima 72 heures ya mosala oyo plénière pesaki bango commission spéciale oyo dirigé et pas honorable Lutundula et zongaki liboso ya ba sénateur na plénière mokolo ya jeudi 22 mai 2025 oyo pona kopesa rapport na yango na bozue maloba rapporteur ya commission honorable Carole Agito atalisaki ete commission na bango e bengisaki auditeur général pe sénateur à vie Joseph Kabila pona koyoka bango kasi auditeur général a se présentaki mais moi namboka Joseph Kabila a monana quitté P. Atalisaki était demande ya auditeur général ezali bongo conforme topé et longobani na mibeko ya Congo démocratique. Tinawana a sengaki na ba sénateur bandima recevable rapport na bango pe bandima kolongola ba immunité ya mwana mboka Joseph Kabila pe ko autoriser ba poursuite contre ye na justice pour na ko permettre ye à présenter ba moyen de défense na ye pe après sa version na ye ya ba fait. Sima ya koyoka bongo rapport président ya chambre haute Sama Lukonde apesaki maloba na mwana mboka Joseph Kabila topé na représentant na ye kasi ba constataki banso ete na kati ya sala motomoko azalaki te entre bango bongo sima ya ba sénateur mibale ko zwa maloba na bosenga ya président ya Sénat pona ko appuyer rapport ya commission spéciale oyo président Sama Lukonde apesaki bongo nzela na vote oyo esalimaki na bulletin secret. Résultat na yango na suka epesaki boye 88 sénateurs sur 96 oyo ba participaki ba votaki oui pour été ba longola ba immunité ya sénateur à vie Joseph Kabila boyoka. Voici le résultat du vote relatif à l'autorisation des poursuites et à la levée des immunités du sénateur à vie. Pour 88 voix. Contre 5 fois. Abstention 0 fois. Bulletin nul 3. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et l'aide des immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur. Esengel Koyeba était Joseph Kabila azali poursuivi pour la participation dans mouvement moko insurrectionnel pour la trahison na kosanganaka na une puissance étrangère mingi penza ekolo Rwanda topé ba agent na ye ya M23 AFC pelisusu pour la participation na ye na ba crime de guerre na Congo démocratique. Esengel Koyeba était depuis mois ebele Joseph Kabila azali libanda ya mboka ngonga ebeti. Quelques sénateurs au Bazaki na plénière ya mokolo ya jeudi 22 mai 2025 kuna na païdi peuple bazankité Kobeti Sangonga ba détail na Purus Pembele. Vient de mettre fin à l'impunité. Le moment est historique, vous avez entendu le président de notre chambre haute dire que c'est une plénière qui va rester historique. C'est une plénière qui a été une plénière de clarification. Elle a été décisive parce qu'il fallait à tout prix qu'un jour en tout cas arrive comme celui-ci pour que finalement nous soyons capables de prendre nos responsabilités. Je ne peux pas comprendre que dans un pays, que dans une société, des gens pensent qu'ils pouvaient être au-dessus de la loi. Notre pays vient de lancer un message fort à travers son Parlement. Le monde entier était suspendu à travers ce qui devait se faire aujourd'hui, à travers notre Sénat.
et le Sénat de la République vient de libérer notre pays. Parce que ce pays mérite le respect. On parle de tous les jours de son développement, mais le premier développement de notre pays va partir par l'impunité qu'il faut mettre fin. Aujourd'hui, c'est un message fort qui est envoyé non pas seulement à notre collègue Joseph Kabila, mais également à nous tous, aux autres générations qui viendront après nous. Nous, à ce qui nous concerne, nous avons fait notre part. Bon, ayant eu à participer à la commission spéciale, je suis satisfaite de voir que les collègues ont compris notre position, ont compris que nous devions être solidaires, que nous ne pouvons plus aujourd'hui soutenir des mouvements armés. Donc si il est avéré par le futur que le sénateur à vie est lié à l'AMF-CM 23, c'est normal. Mais en même temps, une levée d'immunité ne suffit pas à une condamnation. Aujourd'hui, nous avons foi dans la justice. L'auditeur général a dit que les droits du sénateur à vie seront respectés. On a foi en ça. Tuzali na dépêche Seneko Simba ete na ngambo na ye sénateur à vie Joseph Kabila a utikotalisa nanzela ya compte XTP Twitter na ye ete azu acte ya démission oyo ya Sénat ya kolongola ba immunité na ye kasi po na ye eselemi na lombango sans respect équilibre ya ba institution pe ezali manœuvre politique ba détail bokozwa mbala ya sima. Totika likaka na oetali kolongola ba immunité ya ancien président Joseph Kabila Kabange singe ko ba été population ya Beni tozomi bongo na Nord Kivu bango pe ba réagir kaka na likambo yango bongo correspondant na biso na kombo ya Jina Ivo apaluko azali bongo na Nord Kivu azanga kite ko betisa ngonga na alo ya Yannick Mulengo. Bafandi ya Beni bazali penza komituna ba mususu ndenge nini bakoki kokoma kobimisa penza ba immunité ya ancien président Kabila nzoka leka na urnete epesi penza ngunu mingi na bakuluari ya ba étudiant to basali ya droit esika nini bazali komona te soubassement oyo koki otinda bango ba mimisa yango nzoka leka na ba urnete azampe couvert na loi ya kala sur les anciens présidents bazali koloba eteke wana elakisi ke démocratie ezali ko kweya eza penza biloko ya politiki tango mususu eza na eloko moko elingeleka na Congo pona politiki ba mususu basepeli eteke bamoni ke Kabila yende mutu akotisa penza en sécurité na ba rebellion na Congo yende mutu azaka pesima ya M23 azali penza kotala te Congo yango ekende malamu wana ekolakisa na bao bakanisa ke baza bapomba penza bakoka kusila pe kotika bizaleli ya mabe wana eza eloko ya makasi elakisi eloko ya sika ba mususu balobi eteke ina eloko ina ekokwisa collaboration to démocratie na mboka cohésion yango bazoko benga bazoko senga me bazoko sala ba makambo mususu oyo ekoki kobenda batu na cohésion te eloko ina ekobenda ngunu kutu ekotinda ke biloko to insécurité sila na Congo te wana elobeli ya batu kilikili na kati ya société na kati ya scientifique na ba politicien ya bino Jina Ivo wa kuuta Beni Canal Kin Ngonga ebe ba réaction ezali ko ruta bipai na o itali kaka kolongola ba immunité ya ancien président Joseph Kabila Kabanga bongo Adrien Bikamwa Mulumba président ya ONG Espoir et Avenir du Congo yepe azanga kite ko betisa ngonga azana micro ya Yannick Mulengo. Vraiment ndeko Kabila eza passe pour Congo epesi nyoso Congo epesi nyoso puis eko pese grade moko oyo mukili mobimba ezalaka te sénateur en vie ezalakate c'est-à-dire tonyeki tozala fier lelo tozala problème toke consulter Kabila to conseil susu ndenge nini tala ndenge ye moko amisopi azaki na makanisi mabe azaki na soif à pouvoir mais à 18 ans yango lelo ba sénateur longonya na bino zamba pambo na bino tozaka kapona kobondela pona bino ke bo sala musala mutu nyonso bisika zali ko mukonza mboka lobi mutu nyonso bisika zali asala malamu pona Congo ezali héritage na biso Congo ezali eloko tokotike la bakoko na biso tokotike la bango nini yango moni biso to sangisa ba moment veuve
na Congo mo ko yebisa bango boza na musala ya kobondela kama kasi pona mboka na biso oyo esalami na Sénat ezali kolandisa mpe na mabondeli ya ba peuple congolais kolandisa na mabondeli ya ba mama vert bato nyonso Congo mo tozobondela ke Congo eza mboka na biso munguna kokoya koleka biso na makasi te lelo balongoli ye bapapu nyonso na minute oyo justice fo alandela ye justice fo bakanga ye aya kosamba na Congo makila bana Congo ezosopana ndeko Kabila eloko nini ozaki nango te eloko nini ozalaki na vie Congo topesi nyonso oyo olingi ozala mokonzi ozala likolo ozala conseiller ozala muto mpe na Afrique mobimba babana yo consulter yo tala ndenge mikofisi soni tala ndenge sikoyo osala eloko moko ya soni mokili mobimba 18 ans oyo nyonso osalaki wana ekwei na mai mpo tala suka na yo osuki mabe mpona nini oyaki kosalela mboka te oyaki kosalela bamboka mosusu ozalaki motu oyo batindaki epa Kagame lelo yo na Kagame bozosuka mabe mpona kolakisa ke toza awa mboka oza mboka bakoko batelemi makila etangi nini 30 ans c'est beaucoup basénateur eloko basali nde eloko totindelaki bango mpo basala nde ezolakisa ke non bozosalela mboka kosala mboka ndimba babana yo consulter yo tala ndenge mikofisi soni tala ndenge sikoyo osala eloko moko ya soni mokili mobimba 18 ans oyo nyonso osalaki wana ekwei na mai mpo tala suka na yo osuki mabe mpona nini oyaki kosalela mboka te oyaki kosalela bamboka mosusu ozalaki motu oyo batindaki epa Kagame lelo yo na Kagame bozosuka mabe mpona kolakisa ke toza awa mboka oza mboka bakoko batelemi makila etangi nini 30 ans c'est beaucoup basénateur eloko basali nde eloko totindelaki bango mpo basala nde ezolakisa ke non bozosalela mboka kosala mboka nde yango oyo bandeko na biso mpe badepute oyo totindaki na parlement moyibi bokanga ye moyibi bokele mawa te bokele so bolongole baimmunité na nyonso bakanga bango Nabasango Monsieur Sengeko Simba est vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, peut faire coutumière, Jacquemin Chaban Louko, Azaki Liboso, il y a des députés nationaux, na plénière, pour na yanola, na question orale avec débat, il y a honorable et Ngamboyo, na Oyo Italie, tracasserie, il y a des policiers, paix, arrestation, arbitreur, Bolanda, pas détail. On a initialement la question orale avec débat initié par honorable et Ngamboyo Venance pour Nikambo la tracasserie policière. Nikambo, il y a une arrestation arbitraire pour Nikambo, il y a un fictif dans la police nationale congolaise, mais vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation peut faire coutumière, moi, Lamboka Jacquemin Chabani, Ayaki Kouyanola Bongo, na ba élus nationaux, Mokolo jeudi 22 mai 2025, Oyo, na plénière na Palais du Peuple. Nabo Joué Malouba, moi Mboka Jacques Machabani. A Tansaki na ba élus nationaux, ba réforme Oyo Ezali Bongo déjà initiée pour na kubongusa bongo molongo ya police nationale congolaise. Mingi penza, loi ya proclamation, secteur ya sécurité, paix à la police. Mingi, likambo ya kotia bongo ba policier pe ba militaire na régime de sécurité sociale. Topé kokotisa bango na Sensap. Simande, vice-président de l'Assemblée nationale, Mwana Mboka, Jean-Claude Chilumbaye, Oyo akambaki bongo plénière sima ya kokende ya Vital Kamerhe pona ba réseau ya Mosala, apesa kinzela na débat wapi. Ba intervenant ebele ba talisaki ba mabe oyo ba policier bazali kosala ezala na intérieur na ba village topé na ba grande ville. Pe bazangaki te ko déplorer likambo ya effectif ya ba policier. Intervenant ba pesaki pe ba recommandation na bango. Oyo ezalaki bongo noté malamu et pas ya vice-premier ministre. Landa moi était ni ba intervention. Ba avenir nyonso oyo ezali na lemba oyo etali bypass po tozali en face ya camp Kabila tozana kimia te ata moke. Camp Kabila kombo échangeaki te. Bon, Mobutu Kabila ezaka ndenge moko. Bango nyonso pe bakufa. Esa elo te. OK. Tozana kimia te ata moke. Honorable président, pas plus tard que hier, ceux qui n'a bandi kotanga omoni na ye na papier oyo kotanga ba action oyo bakulu na basali so na zuikaka depuis mois ya janvier ti lelo batozomi basi bakufi sans kotanga braquage oyo na kanisi boyoka ki yango esalamaki na terminus esalami pe na super lemba
nazali kotuna boye chaque fois que ba exaction wana eza ko salama toza na souciat misato moko eza na kiimbi mususu ezali kaka en face bokati ngai problème ya objectif ezali toza na 3 souciat mais ba souciat wana ba intervenaka te soki tobengi bango d'abord numéro nini o tokobenga police puisqu'en cas de problème police intervenir. Na suka ya débat oyo vice premier ministre Jacquemain Chabani azongaki lisusu liboso ya ba élus nationaux pona kosenga bango 48 heures na tina kokende bongo kosangisa ba élément nyonso pona kozonga pe kopesa bango biyano ngonga ebeti. Vice-premier ministre, ministre des Transports, voie de communication, et désenclavement, mon amboka Jean-Pierre Bemba Gombo, Akambaki Réunion Moko, et Longo, na ministre, et à portefeuille Jean-Lucien Boussa, Koulandisama, na situation ya retard, ya les foutis, ya Bajan, ya Onatra, Wapi, Bazalaki, na comité de gestion, ya Onatra, P intersyndical, ya entreprise, wana, Koulandaba détail, na Puris Bembele. ezalaki réunion moko tripartite topé ya ba parti misatu tolobi parti gouvernement congolais parti comité de gestion Onatra pe parti intersyndical ya Onatra mokolo ya mercredi 21 mai 2025 oyo na bokambami ya vice premier ministre ministre ya transport voie de communication pe désenclavement mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo oyo azalaki elongo na ministre ya portefeuille mwana mboka Jean-Lucien Boussa na masolo na bango batalaki likambo ya crise sociale oyo ezali kosekoué actuellement Onatra mingi penza likambo ya arriéré ya salaire ya ba agent pe likambo ya kofuta bongo ba décompte final ya ba retraité na suka ya réunion PCA tope président conseil d'administration ya Onatra mwana mboka Mandanga Ngoma azalaki te kobetisa ngonga. Nous avons demandé au gouvernement. Donc, chaque mois, le gouvernement va libérer 5 millions, 6 millions pour essayer d'éponger cette dette et que nous allons utiliser cet argent-là pour payer les salaires ainsi que libérer les retraités. Moi, je Martin Lukusa, déjà Onatra, a-t-il ça qui était gouvernement accueilli déjà fonds social oyo eko permettre la société na bango et zo misolo na ba banque pour na ko résoudre bongo ba problème oyo bazali na yango. Déjà, nous remercions le gouvernement parce qu'ils ont permis qu'on mette en place le fonds social qui permettra à ce que nous puissions lever les fonds, le PCL a dit, auprès des banques pour libérer tous nos papas et nos mamans qui ont longuement souffert ici et mettre en valeur le reste de l'entreprise en faisant éponger notre créance auprès de l'État. N'oubliez pas que l'État congolais et c'est notre client à plus de 45%. Les recettes que l'Onatra fait, 45% proviennent de l'État. Mais cette créance-là n'est pas payée. C'est ainsi que nous avons proposé au gouvernement, afin de pouvoir soulager les agents, que nous puissions saucissonner cette créance dans des montants, dans des proportions qui permettent à l'État aussi de respirer, puisque nous connaissons les difficultés actuelles du pays avec tout ce que nous connaissons comme des guerres et consorts. Nangambo naye président intersyndical ya Onatra mwana mboka Armao ça c'est à tel été à sepeli makasi penza na ndenge l'état congolais a prêté attention makasi na ba revendication ya personnel ya société na bango boyoka ye ndenge abetsaki ngonga. Ici le gouvernement pris à compte notre proposition et dans les jours qui viennent les dispositions sont en cours donc la route à suivre est indiquée. Nous sommes très satisfaits. Le premier point, c'était présenter au gouvernement le plan directeur, le plan de relance pour reprise des trafics fluvial, ferroviaire, aussi la protection de notre patrimoine immobilier, puis la récupération de toutes les maisons. Honorable Gabriembo Makumeza, secrétaire interfédéral ya UNC, ya ville ya Kinshasa, a ba chef de corps, ba responsable, ba structure, ba militant déterminé, natina pour renforcer présence à Bango, na ville province ya Kinshasa, ou l'un reportage ya Yannick Moulengo, pe Alabama Kisima. Bana
Arépondaki présent à appel ya honorable Gabriel Makumeza, secrétaire interfédéral ya INC ville ya Kinshasa, ba force nyonso ya INC ville ya Kinshasa tutangi ba chef de corps, ba responsable ya ba structure pe ba militant déterminé na tina ko renforcer présence ya ba membre ya INC na ville ya Kinshasa. Na bozuna ye maloba les bulldozers de INC ville ya Kinshasa, honorable Gabriel Mboma a lobelaki likambo ya organisation pe redynamisation ya parti INC na ville ya Kinshasa. Kimia, respect ba texte pe hiérarchie etikali pilier essentiel ya dynamique na kati ya parti cher ya honorable Vital Kamerhe président à Assemblée nationale. Membre nyoso azali encouragé ya ko cultiver ba ambition politique na vision ya honorable Vital Kamerhe pour na engagement actif na kati ya parti. Et sengeli koyeba ete cérémonie ezalaki marqué na visite surprise ya directeur général ya CVM Dr Sele Yemba oyo a témoignaki soutien pe intérêt na oyo etali initiative politique. Boyo Kangonga INC sikate ya ba confusion eza lokola ba parti misusu te oyo eza à l'interne bato bazobunda na bao s'entretuer eza malamu nde biso na INC tozali korespecte batexte na biso ya parti na statut na biso ezolégir biso epuis tozali bato oyo fotoye bato intériorize oyo ezali banotion oyo tozwaka na ekole du parti tozali kosenga na bato nyonso kimia ezala nini parce que nous avons un président oyo abengaka Vital Kamerhe aza pacificateur Ngonga Ibeti. Honorable Mbuta Sangopamba Levi, président de l'Assemblée provinciale ya Kinshasa, azalaki honoré makasi na cérémonie à remise ya ba brevet ya mérite, honneur et de bonne gouvernance ezalaki organisé na collectif ya ancien assistant parlementaire ya République démocratique du Congo Bolanda. Reportage Yannick Moulego. Azalaki très honoré na rang ya ba haute personnalité ya mboka, l'homme dynamique honorable Levi Mbuta Sangopamba, président ya assemblée provinciale ya Kinshasa, na mobange na cérémonie ya remise ya ba brevet de mérite, honneur et de bonne gouvernance oyo ezalaki organisé na collectif ya ba ancien assistant parlementaire ya République démocratique du Congo et longo na président ya assemblée nationale Vital Kamerhe, président ya Sénat Sama Lukonde pe Mbenza Tubi oyo azwaki na titre posthume. Na bozuna ye maloba na cérémonie président ya assemblée provinciale ya Kinshasa Levi Mbuta Sangopamba asalaki discours ya kafu wapi abandaki na kopesa hommage na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion ya bonne gouvernance pour na befort azali kosala ya ko maintenir état de droit pe démocratique na motema ya Afrique oyo ezali bongo République démocratique du Congo. Ya koyeba ezali ete kaka na occasion ya cérémonie oyo l'homme dynamique l'honorable Levi Mbuta Sangopamba apesaki hommage na président Mbenza Tubi oyo azali précurseur ya institutionnalisation ya fonction assistant parlementaire. Lisusu président ya assemblée provinciale ya Kinshasa honorable Levi Mbuta Sangopamba abosanaki te na intervention na ye ko reconnaître valeur pe apport ya mosala oyo ba assistant basalaka pembeni ya ba eli pona kokokisa ba attente ya population. Boyo Kangonga. Qui me soit permis de prime abord de rendre un vibrant hommage à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, champion de la bonne gouvernance, pour ses efforts combien louables à maintenir un État de droit et démocratique au cœur de l'Afrique que la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ma présence en tant que nominé parmi les honorables parlementaires qu'on ne peut plus présenter dans notre pays constitue la reconnaissance du travail bien accompli. C'est aussi l'occasion pour moi
de rendre un hommage mérité à titre posthume au président Mbeza Tchoubi, précurseur de l'institutionnalisation de la fonction de l'assistant parlementaire. Bayin service national Nabokambami ya général major Kasongo Kabwike bakindaki kotika babon na d'école mokolo ya jeudi 22 mai 2025 tolobi 300 morts pour na ITC na lema 300 mosusu pour na institut technique Bokole Bolanda ba détail na Pyrus Pembe. Toujours na bokamemi ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya gratuité de l'enseignement. Nde service national na bokamemi ya lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwik basala ki bongo remise ya baban na des écoles Kotanga ITC Lemba oyo ba bénéficier ki bongo na 300 ba pe institut technique commercial Bokolo oyo pe bazwaki bongo 300 ba. Tima ya ba discours ya ndenge na ndenge le service national na bokamemi ya lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwik basalaki bongo remise ya 300 ba pala bango réceptionner ba bango kandenge ba betisaki ngonga. Le lieutenant général Kasongo Kabwik, c'est une vedette maintenant pour nous dans le milieu éducatif. Vraiment, nous sommes tellement fiers de lui et contents de lui. L'acte que notre président de la République vient de déposer par le truchement du service national nous reste et nous restera un acte symbolique. Deuxième tour ezalaki bongo tour ya Institut Bokolo ezwami bongo na commune ya Bandalungwa bango pe bazalaki bongo ba bénéficiaire ya 300 ba. Esengo na motema bo kandenge ba betisaki ngonga. Nous sommes très contentes par cet acte que vous avez fait. Nous vous remercions énormément. Je dois vous dire que la journée de mercredi est la plus prodigieuse pour moi. Avoir ces dons de bons que les services nationaux viennent de m'octroyer pour la jeunesse congolaise, c'est une fierté, un motif de joie qui fait que ce soleil accablant, c'est un soleil positif, c'est un soleil... Le monde na lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwik na musala oyo azali kosala kotombola vision ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya gratuité de l'enseignement. Merci na babatisser oyo bazali kosala musala kitoko po ete bana ya kelasi bakoka kovanda bongo na esika ya malamu. Ngonga ebeti ONG Espoir et Avenir du Congo et Bengisi ba maman veuve nyonso na terrain mission na makala mokolo ya Somedi 21 juin 2025 en occasion ya 15e édition ya journée internationale ya ba veuve ba kobondela pona ekolo Congo démocratique pe ba ko soutenir ba militants oyo bazali bongo na front Bolanda. Reportage Yannick Moulego pe Patrick Lusala. Neko ya Congo, Mama Veuve ya Kinshasa, occasion à ne pas manquer. ONGD, Espoir et Avenir du Congo et Bongisi, Mopangue na Milulu ya Bosepeli, 15e édition, la journée internationale des veuves. Samedi 21 juin 2025, na terrain missionné na commune ya Makala, na Mama ya Likambo. Je ne trahirai jamais la RDC, mon pays. Et cause la moment fort ya prière pour la kimia na mboka pe soutien na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ba autorité nyonso. Buyoka Adrien Bikamwa Mulumba mwana ya ba mama veuve ndenge abetisi ngonga. Pona bolingo ya Congo tokovanda kimia te. Tokovanda kimia ndenge nini? Tanke Kagame azobundisa biso, tanke Nanga azobundisa biso, tanke Kabila azobundisa biso, tanke naba oto kana kite koyeba kite ke baza banguna Congo lelo batelemi ndotina toyela wa kolancer message epa ya ba mama nyonso veuve likambo etali ba mama veuve mama likambo eza abino le 23 juin eza journée internationale ba veuve on j'espère venir à Bongisi milulu minene pona tina ya kolakisa mokili mobimba ko veuve aza veuve na Nzambe veuve aza veuve na mabondeli pona guerre na este bato bakosa baza ba veuve pote Félix Tshisekedi abotama epa ya veuve pouvoir est au lelo et pouvoir et aussi et pas ba veuve
yango wana bavere tokozela bino mokolo wana Félix Tshisekedi atombola maboko na ye kopesa mboka na maboko na Nzambe mama vere tobengi yo tokuta na biso nyonso na terrain ya misoni esika siège ya 11 fois avenir ezali na nzela ya elengesa tozomatalengisa vakoma bypass terrain eza wana bamama vere babengisi bato nyonso ya motema malamu oyo babondaka mpo na mboka boya po te totombola maboko ya mokonzi ya mboka alonga tokobota nte kosala effort de guerre yaka pote oya na offrande ya kofrir basoda na biso kopesa bawazalendo balonga ngonga ebeti. Tozali na avis de recherche Sénégal Simba Etende Konga Ndumbi ya Malik Yazali Musali asalaka musala ya kokengela lopangu moko lokola magenya na balabala Tobo Assis oezwami na Sima Hotel Babel na Kabinda na commune ya Barumbu ye abimaki musala depuis mokolo lundi 19 mai 2025 na bangonga ya 10h30 kino lelo vendredi 23 mai 2025 ya zongite salibongo 4 jours yangwana basengi na batu nyonso oyo bakomona ye babenga na numéro oyo 082 12 79 265 tope bakende kotika ye na balabala Tchela na quartier Diallo ozo bibongo na commune ya Kinshasa. Na basango ndenga zoningisa ko kabwana bino soki bosepela kina musala malamu oyo bopesa merci l'équipe technique oyo songa kibiso Coupar Bola Alabamba édition zalaki ya Puriso Pembele pe Régie finesse ya Kibongo ya Joël Pembele bongo mokolo ya jeudi bokokuta na Puriso Pembele oya ko kopesa bino basango na bino olukote lingala obulingaka mingi babengi ngongebeti tikete kimi akolo ezala o mabuta mabino. Hier à Botama le 23 mai, la reine mère Fifi Lemvo Masaki, motema ya papa Christian Masaki, mama Fifi Lemvo Masaki, azali ko fêter mokolo ya vendredi 23 mai, cinquantenaire na ye oyo tozali ko benga jubilé d'or. Talatina libota na ye mobimba tolobi famille Lemvo pe belle famille na ye famille Kungu pe famille Bulembi basangisi basoué na bango pona ko souhaiter mama Fifi Lemvo Masaki ba joyeux anniversaire. 50 ans d'âge oyo tozali ko benga jubilé d'or ça c'est fait. Kamata ba bisou ebele pe ba pololo. Joyeux anniversaire na yo lisusu mama Fifi Lemvo Masaki motema ya papa Christian Masaki Nzambe abatelami. Libota Tina bazali na mawa ya koyebisa baninga pe bayeba na bango liwa ya mwana petit fils papa pe koko na kombo ya Blaise Lutandila oyo akufaki mokolo ya dimanche 18 mai 2025 na nzela ya assassinat na Luanda. Programme ya matanga awa na Kinshasa esalemi boye mokolo ya vendredi 23 mai 2025 devait monter ko salema na salle Merci Seigneur oyo ezomi bongo na balabala Masasila numéro 46 na commune Ngalema na quartier Delvaux, référence hôpital Yabassière arrêt maternité. Samedi 24 mai 2025 na bava midi nde bakolanda ba dernier hommage oyo kosalima na vidéoconférence pe be ya consolation ekosalima kaka na salle Merci Seigneur tikete communiqué oyo ekomela ba ebonso bayebaki Noël.